na bani kolela donc état na côté là qui est ezaki état mabe penda na bengi makati ngabi bayela ngai bombe toki na bombe na ndako parce que makolo za sentir makolo te ninga na sengi makati là na pomper bombe na makolo na sa makolo pour la sensation donc habiti na pomper na makolo na simbe makolo donc abi nazoyoka bombe wana ba nerf wana bombe de nerf wana tango zokota azoka na donc je pleurais tango na kutaki mais tango to yako sambela mona yasele bo sambela susute lo sambo na milo zokanga ngai nazoka pasi funa kendo pema mango bende kuloba akino pema ya ndenge nini akufa na suka awa ba souffrance na ndenge ba douleur le ki makasi c'est parce que disait que na kendo pema botiko ko sambela wana ezo bloquer nga maloba suka koma kenango on papa Alain c'est que j'avais entendu parler et ne voulait pas que batungsa papa Alain abaki bo agotikala na bana botungisa yete agotikala na bana botungisa yete vraiment batungisa Alain na simate c'est ce qu'elle disait on a lobby boboyeba qui est ce monsieur qui est je m'en fous de ce qu'il dira na perdre na perdre parce que au bala moi si minga na ya mususu wapi nakozwaye wapi micho nakozwaye wapi micho na ngai adekomi Goliate alabotelinga telefone na hôpital azwi telefone ya na ngai abina aboyi kopesa ngai ombalobaka mwasi soki balingana mobali bakomi moto moko c'est vrai bon tant que na wese to na biso de tant que na cercueil to na biso de donc il fallait assola quand même apaiser baninga pe à faire comprendre bango en même temps ngai aza mwasi na balakia matanga ninga mais aina kanda pourquoi ina kanda ponani il fallait vous allez toujours apaiser parce que tant qu'on fait on va parler de baloba na stratégie ils en baloba na boma TG mais ce qu'on a banda na boma TG ti lelo nazaka ande nazala kaka uzomona asiko bato ndenge suna kutani na ye uzomona te kifona ke makala tant to zali boma aluba n'importe quoi mais il y a un temps il y a récupérer après récupérer talama lobolobaki pardon comprendre nga ba de la vigilance c'est très tôt quand jour quand ça doit qu'il boma donc il y a juli boma c'est comme toi juli boma on conseiller nini ça juli boma nenga juli boma ona tika assez défoulé abimisa weza kati na ye ombo likambo ya téléphone l'air na sola kina papa Alain téléphone ba pesaki papa Alain na hôpital ba pesaki papa Alain docteur na benga ki apesi téléphone papa Alain azwaki téléphone na maboko ya semeki na yete na otika na leki na olela ya na ngepa na katoka boni matanga alaza na kauka ngana epa na ngai na olela ndeko na ngai pa na ngai na olela ebo soto yo kalite na songi na ndako micho te na olele ka boye alepa mususu na pepa mususu bandeko mibali bakosa kabiso surtout basala théâtre bakosa kabiso ba mibali malamu te na basi bo permettre ngana loba. Et puis même si les Cambodgiens qui parce que c'est pas le moment où ils sont les Cambodgiens. Bon, je crois que Moutakoufia les Cambodgiens donc ce qu'il y a c'est Macambo il y a bomba qui a alors la tiki Moutakoufia. Donc c'est qui est un moment que le Belangote na zone na kuto le Belangote parce que ils sont intéressés biso maintenant c'est que tout le cas tout asa ko so traitement na hôpital paye bien Alix. Mais Nzambe muta décidé pour muta simba bo moya moto ezaka kanzambe tozolela eza pasi na motema mais pasi na ngele kimingi po mobali na ya komelinga Goliath mobala komi Goliath ala bongoli ezaleli ale leto sangana tolela mwasi esika moko bande ko botina otuna bino
habité peut-être parce que la passe de moteur le quand on a confié bien il mais bon c'est comme qui a le bon tepi ba ka sur le visa pendengwanate. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate nanu esalamate bango nyonso tout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asayelinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus. Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Bah, docteur Baibisanga et Koko yokate. Bah, qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux passer la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na ngabu gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na ngabu mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida.
où je me réveille. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Voilà. Merci Nabino Soboza ou l'andabso na différentes chaînes Nabiso, bo ibipa union Sobozo mi vraiment toza wana pour Nabino toujours na cadre matanga, na titi da matanga toujours toza awa précisément na Karuka ici ko web matanga ya madame ya l'artiste Nabiso Alain Mabana ici comme matanga za ko se dérouler donc toza ici présent ensemble na mon confrère Yves Ipan ndenge tolobaki to kabula mawa to lelamba oyo ba za kolela Yves Ipan. Voilà, merci Segon, merci Nabandero Sobota Labiso, Bomoni, Toza toujours de la maman Labiso Micho. Alors ça fait très mal que bon soit trop cher pour nous. C'est bon pour Ari Mutuya, maman Tikibana, Tiki Mouali ou Azali Bongo, Mutoza célèbre. Alors maintenant il est la macabre, il est qui ça, Kotoba fini, Kotoba lobby, mais solution toujours mon en avant. Je crois bien, si mon Labiso vous remarquez, présence il y a grand frère, il y a maman Labiso Micho. Voilà, sans plus tarder, tout ce qui est serré, mais ça c'est déjà tout ça va détailler, monsieur le père serré. Il n'y a pas un voisin. Hein? Voilà, il y a serré, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Second. Toza, toi matanga. Voilà. Matanga zubiso. Bible et lobby, tolelana, bobaza rolela. C'est là, bien que consolation nabiso ezaka ndambo par rapport à Onzambe à Pesaka. Voyez. Nakotika Alain te parce que Alain aza mwana ya Simba. Simba qui dit Elombe. Donc aza mwana ya Simba. Volet à liboso de mwana ndeko nanga. Deuxième volet zali ya Alain a joué na Salongo aussi. A joué rapé na Salongo. Donc collègue nanga pe ya mosala. Donc koko na biso comme collègue na biso. Donc deux volets au ezope sa biso que tous a obligé de assister vraiment à 100%. Donc, à Koufeli, moi aussi, ils allaient blaguer. Voilà. Comprenez que depuis Tozaki, depuis Papa Nassou Alain Mabana Koufeli, Madame Naye, Madame Micho, et Aza toujours émotionné parce que Ming Boza Lukatam sur l'interview Naye, Bokaye Mora Loba, Lobia Loba après enterrement, Aza n'a disponibilité pour Aloba pour l'instant. Donc, il y a un témoignage, mais mon absence, on dira matanga oyo, en tout cas, après. Voilà, Yves Pan. Yasele, maman Micho, papa Alain Mabana, Bazaba voisin Nayo, Naveni. Et alors, maladie, et papa, et plutôt maman Nabiso pendant combien de temps? L'autre fanabi qui était toujours dans second, les jours même qui maman à l'hôpital. En fait, il s'est combien de temps depuis maman Andegobela? Non, exactement tant naza pena na ngote menem ke aumeli na maladie oyo o babengi cancer ya utérus ezali cancer nde et memie na liwa basali au moins plus de 5 opérations, c'est ce que je sais. Donc il cause la 6 à 7 opérations oyo basalaye ya liboso na on voit que cancer et volé à liboso cancer est cause de la ya libota ezwaka mama ezwaka kokoto ezupe mwana liboso. Deuxième volet na kolba que cancer eza na biloko basi bachaka aussi
basi na baki oyo et au 3 jours au soko baki en tout cas bien soko paroli oyo baki donc alors na troisième point soit cancer et autre na tango ba moi ça que kobota soki basale césarienne et que est raté simité donc on a moi ça ko appelle cancer voilà maladie wana mais il y a qui a utérus oyo abundisami nango mingi esali ko azuba opération belé vraiment on l'a assisté à chaque fois mon opération bah c'est une opération faut boiti à côté nanganda kene même ti nanganda centre nganda voilà à comme pekuna alors mais il y a souka où esali ki azon à hôpital na 6 heures makata yipsinga que l'hôpital yaki pa ya mamiso en tout cas tout monde qui copé mani malamte yo faut le kana tongo tongo et na tongo tongo je sortais na komiwana na kuti mamiso yaki na pal ayi na pal na bengi makati nga biyaka makati rejoindre nga wana utali moite alors na tuni Alain ake wapi na ndaku sikoyo no na ndaku nano na tuni wapi papa sa kendeke déjà bana tournage on a roulé là na mutu société na ki obligé ya na bengi Alain na bengi azate na zuete na bengi téléphone ko elekite eza côté mais er moko na connexion taba connexion mboko na msonge pesa o bengi mutu aza akangami téléphone kangami te mais ezole kate donc na bengi ezole kate non na ndenga komelaki pal non na senti que makila esilaki alors de nego benga docteur na benga docteur na mso ya terapsoma na HJ na benga docteur abino ambulance et de la dispo à Tuni ambulance est dispo à partir de 19h bis toi déjà na 9h donc c'est impossible tous la 19h allez na tindi leki ya moko mami tu alaki wana bakena la joie chroniqueuse na biso to saka na e bakezo taxi nde bamaki na Ngalema comme na Ngalema bamaki na Ngalema donc bazon se makila moi changement ekotaki alors je pensais que ndenge changement ekoti kobima na epe mobimba yango wana mais esali que lera ye koto yo mbala moko aleki lisusu achichi donc échité kaka parce que en tout cas cancer ici et mataki makasi est-ce que ezaki déjà déclaration il y a ba médecin balobaki ndikonisation na bisoté pour tout monde déjà c'est comme si boyebaki moi avant que maman ici baté au cancer néanmoins il faut nzambe kakande abikisa on ngo minganga vraiment na limite que cancer besoin déjà solution pour la maladie voilà est-ce que il y a des déclarations il y a banganga ba minganga plutôt j'allais dire il y a koloba été ndikobika les sociétés en tout cas comme nous en contact na munganga mon côté ouais ko yibsanga les kamwana parce que ba yibsanga mingi proche les kamanenga so munganga lo baki yango motoko pia e yanwa nezali papa Alain mabana ye moko soki munganga lo baki ko yibsa ye mais biso mais état que voisin ezaki peut-être papa Alain moko ameki ko sola na yo non komona kaka c'est qu'on voyait ça que soit côté hôpital basali opérative o babimisi abimi akomia ndako to yana tongo bo abimaki lobi na poko na 16h donc c'est comme ça tout on a akema quand on écoutait que abimi c'est que changement ezala ki yango abimi mais ça c'est comme abé parce que comme kende zonga kende et comme mabe à l'autant on senti même diminution makila tango bandi salama à perdre na corps a kondi makasi omoni alors donc ezali lo musuba ko luba na yote mais yo moko deviner ka ke awa fo nzamba tsalo boko so nzamba tsalo boko te ezali pasi donc vraiment info ya ba lo ba que moto ko tikabino en tout cas wana il faut za mobile moko to ko répondre place wana voilà il y a c'est les Masasika Bamba par rapport à liwa ya maman Micho c'est vrai qu'il a connu un cancer maladie dérangeant qui est depuis longtemps mais quelque part est-ce que ça qui n'a moyen mon côté parce que il y a aussi des moyens où peut-être beaucoup de mécanismes comme ça là-bas démarche je sais pas parce que liwa peine to baranza mende muta déclarer nyonso mais moi ba possibilité musu peut-être où ezaki peut-être esenga été ba évacuer ndenge to mona ngata musu soin à koke libanda et ko za un peu moins approprié na mandenge mususu je sais pas moi idée wana ya quitter peut-être
par rapport à ndenge bonde ko landela ye et puis ndenge azaki na soins de santé à maman na biso première dame. Merci. Tu salues nos premières dames d'abord na likaniso asala que tous a couverture médicale oyo. Vraiment au moins les Cambodgiens di mosninga salamaki minganga ba compagnie qui est tina suka et minganga nde balobaki que nde to komeli biso to suki awa. Vraiment il faut abima libanda minganga nde balobaki. Mais il y a mamitso minganga batikali ko lobate di Cambodge mana libanda. Donc ils assuraient que tout ira bien, tout ira bien. C'est pourquoi ça qui toujours mettre. Mais ceux qui les Cambodgiens abima na libanda, pourquoi ne pas faire tout ça la démarche, tout ça la démarche wana. Tout ça la démarche mais minganga comme ça quoi assurer que ça va aller. Après opération ça va aller après. Donc voilà, c'est minganga nde to lobaki peut-être bango bayebaki lo baza osala ou gaffe berrière kaka médical nde ça mais peut-être maman lobaya maman Micho souvent ndeko sabino nini tant bande ko assister ye surtout puis la maman Katia on a toujours pembeni pour la ko aider malobani za bon nous a pisi nini pour te dégonner malobi to tikeli bino bana bobo ko la bana tout ça bloc comme ça va to kota na ba détails voilà. Oui papa Yves tango tozo ke no tala ye ngana tala ki mami jour na kana ko tala ye mokolo mususu na tali wana na bandolela na banikolela donc état na kotela ki ye ezaki ta mabe penda na bengi makati ngabi bayela ngai bombe toaki na bombe na ndako parce que makolo za sentir makolo te ngana sengi makati comment papa lopango maman lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa lopango komi maman lopango ah tu na concession Toronto City on a commune na maluku na ville province de Kinshasa le Congo et c'est concession Toronto City et après avoir ça na ba étude surtout il y a immobilier foncier et tout là il y a géo localisation pour quelqu'un pour pouvoir la situation concession et bandiawa et qui vous ont ma borne oyo à deux entrées là raccourci à makolo na entrée oyo ya mutuka donc raccourci à makolo c'est-à-dire à 15 minutes vous êtes déjà dans makadam oya mulai c'est juste pour dévier pour que les la fiable de c'est ça la situation surtout nous avons les avenues les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulay. C'est quelque chose à Moulay, est tellement facile. Là, on a pompé bombe dans makolo, na sa makolo pour la sensation. Donc, habiti na pompé dans makolo, na simbe makolo. Donc, habiti na zoyoka, bombe wana ba nerf wana bombe de nerf wana tango zokota azoka na donc je pleurais tango na kutaki mais tango to yako sambela mona yasele bo sambela susute lo sambo na mile zokanga ngai nazoka pasi funa kendo pema voilà ma parole hier avant parole zaloba na kende ko pema alors et ko sala ko dernièrement makati tango atalié pema ngo bende koloba akino pema ya ndenge nini akufa akene akufa na ye akufa so akufi akeno pema azomona pasi trop d'opération zo sala ye passe makasi et alors makati tango akei kotala dernièrement makati sabi bénir les enfants. Bénir les enfants, il faut obéir bana ya lobi na kokate. Na kokoyi sabana ngati te makata il faut okoka ko bénir bana. Il faut bana baibake tu es malade ndengozana lelo lobité okotika biso. Mais il faut bénir bana, il faut bana. Azui courage. Abi oya mukena okoka website makata il faut lo bana makata insister par là ayeko benga bana na chambre baki na chambre na ye makati est présente
abengi bana na ye abandesa bana ayebisi bana ti esili abenir bango ayebisi bango ke un de ces 4 matin bomona na ozala susteme bozala na courage bozala apesi bana conseil ye moko e na nsima nango abandi kobenir bana abenir bango soki nango ozala kaka kolela kaka leli c'était comme ça. Donc déjà ces jours-là bana bayiba dire que maman ndenge azobela un jour elle peut nous laisser. Voilà ndenge elekelaki. Donc na suka awa ba souffrance na ndenge ba douleur elekiki makasi c'est parce qu'elle disait que na kendo pema. Botiko ko sambela wana ezo bloquer nga. Maloba suka koma kenango ndenge wana. Voilà. Pour papa, est-ce que pour papa Alain, c'est que j'avais entendu parler, elle ne voulait pas que batung sa papa Alain. Abaki bo agotika na bana. Botung sa yete. Agotika na bana botung sa yete. Vraiment batung sa Alain na simate, c'est ce qu'elle disait. Voilà. Donc il y a un moment que même quand je suis passé hier matin bato benga batomboka mwa muke tozali ko calmer bango non alobaki botungisa Alain te po kotikala na bana c'est ce qu'elle disait à chaque fois azali ko soma katia ki alobi bongo même nga persona ke azoloba bongo omoni atomeka ko respecter moi maloba wana mais tant lobi to respecter maloba ya moyi ya Sele Masasika Bamba mais par rapport à ça moi mbilinga de koti na famille ya Mama Micho tomoni vidéo déjà oui salami c'est petite ya Mama Micho ko loba oya lobaki toyokaki ko réclamer surtout par rapport ya liwa ya naye et puis na ndenge oyo papa allait azui décision à sololi na famille te ko longola matanga ici ko na résidence na bango privé ko na rememango na résidence familiale et créer moi makambo moko. Il y a bien été entre les deux familles par rapport à ça. Misusu baye, famille moi c'est misusu baye, misusu batikali, bazosa matanga na ndenge na bango quelque part étant que mukolo, doyen voisin, ozaki na bango, vous avez fait encadrer couple wana moralement tant au moni lo kwa bongo. Réaction na yo Tony no ko par rapport à ça. Je peux dire que on parle baka moi si soki balingana mobali bakomi motomoko. C'est vrai. Autant que na wese to na biso de tant que na cercueil to na biso de donc ils ont ba paramètres ba lobeli ba komi 1 mais dans na paramètres muso to zaka ka mutu na ndenge na ye donc muso azali assemble ka akota pa nzambe muso assemble ka te akota pa diabolo donc voilà mais to zana biso 1 mais mutu na mutu comme na l'air wana nzele komi mibale donc voilà ti basi ba lo même parité ba lo ka ko lo ba bongo ma classe parité mais to bala mobalo laisser 30 jours 40 jours au monde ndenge nini mingaye okota donc voilà kota na parité ko kate alors papa Alain eloko asali ya kolongola matanga koya nango na kauka nazo pesa des réponses réponse ya liboso nazo pesa ya yemoko ya papa Alain na mitie na place na ye ya mibale na opesa pona bato misusu bazolanda ya pembeni. Donc papa Alain atali makala pona place ndako ezali kikwiti bakangi yango il faut kobima na moto to kokota na moto place wana mutu kezokota te barrière ezali makala ali bloqué eza moyen koleka kutu eza c'est très difficile pona oleka même soko botika ka victoire pour komanda yolo ezo ba acrobatie nzela katikati ndezo salema nande bazobonza pe kimwenzango déjà acrobatie ali donc on aura des problèmes mutu mususu nani akondima atika mutu kanena na 500 mètres kwa ya matanga ana confiance te et puis okoki kovanda koya 1h du matin place wana te ou bien okolongwa 2h du matin place wana te na ebisio bande ba petwana boko solola bien na ebisio boko solola bien na 2h du matin ba petso ba bwili yo boko solola bien et pour lapa na ebite lobi soko ya swana wemba ko solola bien c'est la vérité ba ko sala yo esengli ba sala yo pena donc yo parler en langue parler tout mais au lapi au siliki na lin mutokufili na mami tu akufi o fachele yeli susu ndenga daye o ba ko sala yo wana na ba petwana donc ya souté le secteur est déjà bien té secteur est bien c'est pourquoi papa la monnaie que non
a déplacé na niveau ya Kauka. Kauka ata 1 heure 2 heures longwe ata oye sans problème na niveau ya Kauka. Et puis Victoire pesa pembeni sur baluki kaka Victoire des centre ya transport non sozui wana selon nga wana côté ya Papa Alain. Na deuxième volet Papa Alain babalani na Mamicho bakomi motomoko na bo motomoko wana eza parce que baboti bana surtout so boboti déjà motomoko confirmé kotwana sikoyo ata abalaki ye na ndenge ya bien 100% balié ye pas na famille déjà di kamboya ko solola na famille ko sa famille moto akufi 1h30 ya lundi tokoma lundi bokoki ko vanda jour wana mardi nango to mercredi bolongoli matanga bo déplacer yango tout en dialoguant na di bota mosusu ko yebisa bango pe que moni to vanda bato bazoya tala bato bazota côté kuna tala bakangi mutu tala mutu atiki mutu kuna ba azongi ba yibi pne donc voilà to matato telinge simba nango kaka bato ba comprendre tolo omoni to na tolo ngana ndenga bupete to kitiko toyo avec la famille ya mwasi na biso siko ale asala ngona kanda asala ngona kanda siko ale adibana boka biloko toke abitango na méchant côté wana na deuxième volet baninga ba secrétaire parce que bazali na bina pesi volet ali boso ana raison a peine faute ouais, parce que il fallait asola quand même apaiser baninga pe à faire comprendre bango a même matanga nga ya aza mwasi na balakia matanga ninga mais aina kanda pourquoi aina kanda pour nani il fallait vous allez toujours apaiser parce que tant on koufeli on va parler de nga baloba na stratégie ils ont baloba na boma TJ mais ce qu'on a banda na boma TJ ti lelo nazaka ande nazala kaka uzomona asiko bato ndengo suna kutani na ye uzomona teki fona ke makala na ke makala pa pona nini parce que boro abetanga ke na boma mwana nga moko sikoyo soki na lobaka ke nazo ata ya jeka ya kosanga ta ke o nevene mutu alobi na bimeli na ko exécuter ye selon ndenge na kozalela parce que même si on a di baya moko boye na ko exécuter ye bakanginga pe na kelo ba leki na ye moko abisinga ke alobaki na boma mwana nga voilà omoni le onde na tamula nango otilo teja kufa douleur za yanga bat babosa na bango menga na douleur nanga mais so na kangi mutu foto kabula ne douleur wana ozomona faut alanda teji ngana de makala ou bien nga pena landa teji donc voilà c'est ozomona mutu akufeli il faut oyoka onyonso ekoya ba oloba na yo nyonso meko senga kaka tozala na maîtrise pour parce que tant toujours concevoir ango to trier wapi ya bien oyo wapi ezamabe donc amemaki na kanda ye kotonde esali moi faute pour nous développer moi si yo azali bongo leki ya maman na biso Micho et ces réactions ne peut qui bien ya ko réagir subitement aussi dans internet pendant bato sepelité matin et mbango surtout plus c'est aussi nationale puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermique obota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses glaucome vision floue motupa si intense sinusite awa nazana kati ya laboratoire awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Joyce Bolaba. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Téléphone moi est-ce qu'il faut les 15 auto mobile dans votre téléphone? Na koloba boye nyoka zokende ndenge nyoka zokende vers Victoire so bakati mukila wa pan donc oyo nyonso ekozala liboso na ya koswango c'est ça le serpent donc soki nyoka zokende Victoire bakati mukila oyo nyonso ezali liboso na méchant vene wana nyonso akotyango na oyo nyonso ezali liboso na ye équipé te. Donc le col a déjà Palmyre akufeli Yaya. Yaya akufi. Yaya oba sambele la ki que avec Elikia que Yaya oyakobika. Naba pasteur na biso na la foi. Par la foi balobi akobika. Nzamba ko tia loboko. Donc ça dit que oyo nyonso za ba mapona Yaya oyoka bien mais Yaya yoki bien te Yaya wana akufi. Moto azora liboma. Tant que tu as boma, n'importe quoi, mais il y a un temps, il y a récupérer après, récupérer. Ah, pardon, comprendre. C'est très tôt. Quand ça joue les boma. Il y a joué les boma. C'est comme toi, joué les boma. On conseille nini. Ça joue les boma. N'enga joué les boma, on a. Tu as assez défoulé, abimisa wezaki katinaye. On pourra la récupérer nasima pour montrer que tale le kosala ki tale le kosala ko lubaki c'est là c'est comme ça ils a troublé ça lié parce que yo ngana olingane papa le azala na maîtrise mingi alandela yangote acha bomwasi c'est bomwasi comme téléphone voilà quelque part tant que toujours le téléphone répondre on aussi ça pour na kota nini likambo ya téléphone l'air na sola ki na papa Alain téléphone ba pesaki papa Alain na hôpital bapesaki papa Alain docteur na benga ki apesi téléphone papa Alain azwaki téléphone na maboko ya semeki na yete donc moi na lobela pena de kamongo ezate parce que ba téléphone on dirait que lobela on dirait ça moins intérêt moi na kati ou comment je sais pas téléphone moi si bon mobile ko zo yango ezana ngo normal mais comment ba ndiko moi si ba juger li comme téléphone na botoli bon là côté wana toujours comprendre pena bien te na otalo bane bandelike bazali batomi balé balingani mais il y a un moment donné mutu na mutu akendaka na ndenge na ye na biko akenda toilette akenda na ndenge na ye voilà omoni donc na l'air to aussi sa makambo ekosila de deux familles bakovanda et okomona que tant bakosenga bon wapi biloko ya mamicho maputa na ye ekobima basapatu ne ekobima okomona na téléphone wana pe ekobima nango wana il faut récupérer les téléphones yandeko na bango c'est comme ça va se faire présentement bato so bazobenga na numéro ya mamicho pour la confirmation bayeba est-ce que oui ou non yango bazobenga donc Alain aza prêt ya ko répondre na téléphone ya mwasi na ye o la défunte femme donc azonga sa téléphone na ile ba makambo Alain aza na téléphone ya bien donc okanga bawana kaka soit bakopesa ngo mwana to famille soki koza problème te mais bazongisa biloko nyonso ya mami to tango bakotisa kokunda ye bafungoli chambre bakozongisa alaka kokanga téléphone libérateur voilà
quelque part ntango tolobeli makambo ya déplacement ya matanga esika euti na résidence ya bango ya papa Alain mpe na résidence familiale mais quelque part ya sele masasi yambaki mpe moko na bino président JP Masamba alobi selon coutume africaine matanga esika ekufeli esika kaka il faut balelela yango wana parce que babi alobi soki après 40 jours moto amouri akufi après 40 jours soki molimo ne et circulera kaka na esika oyo bande kovanda quelque part ya tukondana yango nireza mwa mabe est-ce que c'est obligatoire kaka moto akufeli faut balela place wana alobi parce que apesi moi exemple abitango balongoli matanga esika omouri akufaki bamemeo quelque part eza lokwa bobimisi mutu wana akufi mopaya na kote bomemeli parce que bato ebele bayebaki côté wana te quelque part yokoloba nini par rapport à ça ko déplacer corps ya mawai ko déplacer matanga ngana ndenge na concevoir ngoza ndenge na ngai na kanisi que lelo Kinshasa soki mutu azali kovanda na lubwako mais ayiba ndenge na barumbu bomona moko lubwako moyeba tu mususu bakende na lubwako ezate yango ba ko déplacer matanga pona place moko ya sécurité awa toza na sécurité vous voyez yango ba déplacer matanga eza likambo ya koyokana kaka c'est pas que bobimisi mowei étranger to étranger côté bomemi non ezaka biso nde to concevoir ndenge wana mais sinon ezaka likambo ya kosolola kosala déplacement place bato ba moto akoki koya parce que ça va toujours travailler 23 heures mais à l'objet que coûte je voyage demain à 10 heures mais ce qui n'a moni seconde na matanga na mona ni tema be pona moni sa elongi même na 1 heure donc mona ko ya 1 heure 3 heures aye 23 heures aye à mon une place de sécurité accueilli peu bien c'est ça nakanisi côté wana nazo condamner pendate pona ngiza pona sécurité kaka et puis arriver à bateau tozana docteur Songabao auya deep ne ya matama minene wana deep wana soki aye atiki yango na ezo akotiti kikwete pa matangeza avazonga akutanga ba punesi ba kolona bazwaki yango déjà batikeli bisongo na likolo ya ba brique siko na yebite soki akusepela lisusu uzomona dans siko mutu nyoso mutu buso akotika mutuka akei akuti ba grata na sima penedi na mbele colère kaka vio ya otamana na bora bo Alex nini mangulu chango na kikandala couleur penedi longwe pena méchant kaka tala mboka ndenge tolala na bamia tala kaka lipa tala lipa 200 komi boy obike okoli yango 12 ba tipo yo c'est un gourmand oli yango 12 o lipa 200 o kala lipa 200 ko simbi yango o nyati secret boy 5 sur 5 mais lelo ozomona mobulu donc ba méchant wezo sala batu ya mpiaka yango wane komi likama donc insécurité eza na mboka voilà. Bato musu balobi quelque part papa Alain a raison mais quelque part on se voit juger ngo babi bon nini peut-être ayibani yango juger matangi qui côté mongo eza quand même normal pour bato nyoso ba bazala quand même à l'aise mais bato musu Diana pe azaika ba côté wana mais balela ki wapi kaka na résidence familiale ba musu vraiment créer moi ba polémique ma bébé bon to éviter tout le monde ici ba jeune à quartier ya papa Alain quand même Alexis Bolingo wana ba ekolanda moi ba jeune ya oyo ba tchaka moi loyenge na quartier quartier na bino balobini kolanda papa Alain awa balobini ni oyoka makambo balobi oyoki non manque à gagner pona bango eza manque à gagner pona nini balinga ke bayaya bakoya kawana donc bango bakotole bango do bangina bakotoba artiste bakoya bilongi na bilo bano bakoya na kwe batola kamoko na moko donc eza manque à gagner pona bango siko tango mutu azotole yo tango azotole bongo waza na gauche na ye kuna azosala nini aza ko droite mbala moko tango azotole koto yo ozotala ye mais ye pe azo droite koto fond quelque chose ko monana a déplacer wa kenango donc voilà donc ça risque ya artiste donc yo ya batoloti na mwele pinière pour que bazwa nefis que ticket ozaki nango bazwa kaka donc yo kasi voler soki aina na mission déjà ya koyiba et que akutani na cop mais ko sala ka cop na esili yo yebiete et puis na butu et puis ba ibisa lenini acha bango lar kaka basa la banderole bacha banderole ko bango nde ba yana lar koto be ba ale mdo kopia bango lar ba ke cha banderole na makala vous voyez faut ya za star voilà et ça même na suka mais ba
attitude oyo ozanga besoin bato baza na matanga tant que doyen tant que conseiller à couple wana oyo lelo moko atiki moninga nini oyo souhait na yo par rapport à matanga bapesaki ya maman biso Micho? Comme d'habitude, on en a toujours dit que Alain a joué dans le groupe Salongo déjà. Il a image à grand, image à court de grand. Donc, Tokokunda moi aussi avec honneur, avec dignité, n'indimité, bitumbe kozala wa oza ndek ba yara ba wela ba association pourcentage. Donc, mutu akomeka koya o no Alain ngana oluka mutu tel pourcentage mutu ya na eloko wana donc akotombe na pula mabe. Akotombe na pula mabe. Cette fois-ci to ntotsa moi ordre pendant que a NTPC ezokunda mutu avec honneur et dans na ndenge bien pas na ndenge kolia na mitu ya mowei mutu akufeli bino bolia ka mitu wana kosomba bilamba ko ya ko te kosomba bilamba na $10 ya ko te ko to $20. C'est ce que nous refusons maintenant. Ils au Mobutu alobaka l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc yo sombi na $10 nana tindo somba somba zo kiteni moko la sabato kitendi yango somba uniforme c'est tout. Mais yo est-ce que yo faut que somba ngo 50 pièces o ya ko te 20 100%. Ah et le kwana ndé toujours refusé cette fois-ci. Toni ba vola ndengo na te hein. Toni ngo souster. Voilà, merci donc je crois bien bande Bolandi. Le roi tous appelé awa tour de rôle les alliés permis pour la biso to ko pe famille à maman la biso Micho et puis tout sur là bango to ba vraiment lelo makambo comme le niveau. Merci na bando surtout ba la biso, merci à Célé nous permettre biso quand même tous à la nayo ensemble na plateau na biso pour ça peut faire ko luka papa na biso aller mabana juste après enterrement pour que tout ça va détailler. Merci c'est bon. Voilà, merci Vipan. Donc to continuer na biso ba oba ozala dispo ba lo ba na micro na biso. En tout cas toza na titi toujours à matanga. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo yo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Kundela nga yeso.
mondelanga yoyo longisanga yeso longisanga yeso longisanga yoyo merci Jésus nalebi bia bisengasenga nzamba lole nalebi bia pesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bia bisengasenga nzamba lole ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo